en ce qui concerne les maladies, oui, elles ont ravagé dans le monde. Un jour, il vous a déclaré que l'économie a ravagé dans la RDC. Peut-être que le pays est déjà loi que les gens et le pays est na culte égalité. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'un jour, loi paye au quota, pays en quarantaine, pour te même 3 dimanches pour Yanganate. Ce loi wane bimi obligatoirement faut botosa l'État. Parce que dans le monde entier, il y a même 5 ans et l'ongwate. Normalement, il peut être 5 ans et 6 mois. Mais alors, le pays qui viendra, le contre, le pays c'est difficile. Ate écoute la porte, nande écoute ni nande ubima yango moko. Ate écoute na RDC, ndesike écoute ni na sika kai ubima yango moko. Melibota. Amen, bandeguna Christo. C'est bon. Merci beaucoup pour notre courage. Puis pour notre détermination. Au Bozaranago na liloba parce que sur telle période où batubasa na keba. En ce qui concerne les maladies, oui, elles ont ravagé dans le monde. Un jour, il vous a déclaré que l'économie a ravagé dans la RDC. Peut-être que le pays est déjà loi que les gens et le pays est na culte égalité. C'est vrai qu'un jour, loi paye au quota, pays en quarantaine, pour te même 3 dimanches pour Yanganate. Ce loi wane bimi obligatoirement faut botosa l'État. Parce que dans le monde entier, il y a même 5 ans et l'ongwate. Normalement, il peut être 5 ans et 6 mois. Mais alors, le pays qui viendra, le contre, le pays c'est difficile. Ate écoute la porte. Nande kote ni nande ubima yango moko. Ate kote na RDC. Ndesike kote ni na sika kai ubima yango moko. Pour monsieur tu balovaki déjà de kubina assister à spectacle. Oh baolo la corona ya on va passer balingande on a vu notre babi et je ata prophète konda kende na corona. Mais la mort m'est préférable que vivre. Bien sûr tu rebenga fin du monde mbala mokote parce que bino nyos wana besoin de vivre. Mutosa na besoin comme asuki pembe. So ba sengi ya mutamta senga miboa ko vivre na mukili. Mais il y a 1000 ans awa. N'est-ce pas? Non, on a une semaine. Il y a frères et sœurs, il est important au millengelaka. Comme millengelaka, c'est très important. Mais il va se distraire dans la divagation. Mais il va se distraire dans la boisson. Mais il va se distraire dans nourriture, mais il va se distraire dans l'habillement, mais il va se distraire dans tout ce qui se trouve dans le monde. Mais par contre, Bino sera toujours prêt. À tout moment, ça peut venir, que ça vienne ou pas, tant mieux. Amen. Par contre, ce message, c'est ça qu'on demande liwa. C'est vrai que vous bandits se rendre compte que quand on dit ma message est là-bas, c'est ça qu'on dit ma passe. C'est ça qu'on dit ma bisengo ya mukili.
après tout bo balanda bisengo na mukili bakenda. Après tout be basimba mbongo mingi bakenda. Après tout boy batambula bipai na bipai bakenda. Ya fois tuna we asimbi ba dollar belete akumisuki pembe. Bo sale fort. Et on a titre un message à l'élo. Maintenant ça va comprendre que pour notre bassambeli à solo, on va se retrouver dans le monde. Ce baza bipai na bipai. Ce baza non ribanda bassambeli à solo. La mort est un fort devant esprit bozanangote. Liwa est lequel bino makasite. Quel que soit modèle nango zala na kondima soki ya Yahweh eko kisama soki ya batu eko kende yango moko. Vous comprendre hein? Donc on a soso landa iloba que c'est pour monnaie tout le temps pour la matérialité. Au moins une valeur au ko la pesio lelo pour te connaître le message yo. Les valeur hein. Pour mingi bakenda batikala ko mona ngota bakufa batikala ko yemba kantique nouveauté mais basimba bible batanga bible bakenda batikala ko vivre la liturgie divine liturgie oyo tata bongisaki na motema na ye mais bino bo vivre yango mais qui vous êtes. Dieu vous a beaucoup aimé alinga bino makas yango bozo vivre réalité yango na eloko nde est très important. Ndima souffrance, ndima kozanga, ndima disette, ndima difficulté, que ça soit là ou pas, ça prendra fin. Amen. Kolinga ming extravagance té, la vanité des vanités. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui suivez la parole, j'ai un peu d'amour et pourquoi pas beaucoup d'amour, l'éternité habitera. Vous, l'éternel fera de vous sa demeure. Amen. Ce que Yawache et Panayok asali demeure na ye panayo. Zamba banga liwa, abanga malade, abanga crise, ana soucia bilamba, ana soucia teka bien. Amen. Zambe, ana soucia zo musala, musambeli asola zanan. Musambeli oya solo azanan mwana na nzamba makambo tout tata azanango eza bana na ye akwa bon comme tungisa lelo nazana problème lelo nana difficulté ko yikana frères et sœurs même 2021 et vous la plus catastrophique que 2020. Tenez bon. Même fin à 2020, et ça est très catastrophique. Les gens qui ont 5, 6, mais plus tard, ils ont dans le quartier, ils ont 1000. Les gens qui ont payé inoffensif, ils ont payé se défendre, ils ont inoffensif, ils ont kima. Boy ba ko intervenir bazate lelo ba ko tananda ko misatu mine mais plus tard ba ko ya 1000 ba ko tana quartier mobimba ko ravager et aux andengeni vous allez bien ya ngone la kisami tikri tezoleka image et lokola na ba quartier bozape na mayelete quartier mombe ezana 1000 papa na ba jeune garçon Bakos a le même 5000. Mais Bakoulou na 20, Bangisa, ravager le quartier jour et nuit, nuitamment. Un jour, ça ne sera pas nuitamment, mais un jour, comme pendant la journée, en plein jour. Mais ceux qui sont blancs, on a déjà Mayel.
Et quartier nyos basala toujours vigilant. Nyos bala la même na banda côté batala li banda banane ba oleg. Malheureusement pour les Congolais, ba côté les biso et ba côté et ba kuluna ba criminel. Plus tard, et cause de la catastrophique. Mais pourquoi le noir est toujours rêveur? Est-ce que quand Bakos va payer que quartiers a toujours un ravage en pleine nuit, alors la nuit, Babanda au Kenya ça va gêner l'église, mais ils ne parviennent pas à gêner cause de la vigilance qu'on vend à tous les bandes pour bataille qui sont en train de passer la nuit mobile dans le quartier. Et quand est-ce qu'on pourra éradiquer ce genre de système? Dans le pays Ming, Koulou n'a pas beaucoup de mir bazate. Plus tard, qu'est-ce qui empêche que les autres tonganda, qu'embissa ba brique, que bako tobolana brique te, bako tobolana mur te. Mais tout le temps, vous construisez des maisons, ba brique y a pété, y a sable. C'est dommage ce qui se passe dans la ville, ce qui se passe dans le pays, et ce qui se passera encore davantage plus tard. Ça sera tellement très dangereux. Amen. Bota. Koloano sekak putuboyeba. Parce que le monde est en train de trembler. Même awa barpe saltumatom kebo semble la soute. Ce bapesi itamatom semble la soute pendant 3 mois. Au tigara kamundi mailoba. Ozonga ce matin. Wana profiter que na kenanga libela, wana profiter que okolia no vers Thompson, mingi batang bazonga sima ba na jus de délivrance to comme tozongi na biso na misuni. Oui, oui bivina yo. La vie éternelle est tellement préférable pour l'homme qui vit sur la terre. Malheureusement, moto nyosa ana ko vivre na mokili. Il sait pas que demain il mourra. Alors pour la vie comme si vie charnelle est plus meilleure. Vie charnelle est plus meilleure na basambelité. Ce qui est important, que vous ayez de quoi nourrir la famille ou pas. Vous en aurez toujours. Ayez la foi. Tonda na kondima. Nkola kotika bino. Nkola akubwaka bino libela seko. Toujours ana bino elo. Amen. Est-ce que vous voyez bien que vous avez la vérité à solo? Le sang bozana ngo église bozana ngo. Et ça, moi la vérité bien vérité totale. Par rapport à d'autres que vous connaissez. Mais ce qui est important, landa le sambo. Liloba eza pona bilonyos. Liloba eza pona batamabe. Liloba batnos baza batamabe. Liloba eza place, il y a transformation, il y a vie humaine. Peut-être comme la vie spirituelle. Quand on a vie charnelle, la vie spirituelle, où appelle qui malam? Amen. Quand on a la vie charnelle, ou bien la vie spirituelle. Vie spirituelle est en vie à Kamoto. Vie spirituelle est l'occasion de poser question. N'aimez pas le monde. Ça veut dire que comme ça, et ça va. Et monanité, ça va. Mais selon on va prier, donc il faut la prospérité. Ici, on ne vous enseigne pas. On ne vous pousse pas d'avoir beaucoup de biens. N'aimez pas le monde. Bolingara mokilité. Donc ça veut dire que kangami ke vineika mokili. Ne bangwana bolinga mokili. La basambeli mususu baote bango abondance, baote bango prospérité. Ça veut dire bazo coller bangona mokili. Selon le monde, la libanda de ce soit à bien à jubosité, ça veut dire le sambo est nul. Le sambo y a qui prend abondance en zototé, mais le sambo y a qui bit principal. Mokolo yo kolala, molimo ne mona mboka na ya. Molimo ezwa sika ya vivre seko ya l'âme. Motazana 3 vie, vie à âme, vie à chair, vie à esprit. Mais l'homme qui est dans le monde, balandaka vie à chair.
Yawano monaka ngana joie, ngana réussir, ngana koma boy. Donc projet na nyonso abazango na chair na ye, na koma boy, na joie boy, na mona na boy via chair. Via yanzoto en quelque sorte. Yangono pe bater na l'église. Kaka ndenge Christ alobaki recherchez premièrement le royaume de cieux. Boluka liboso bokonza likolo, mosambeli tous les jours. Olala olamuka yao. Est-ce que si on a lali lelo kuna na komona miso na yo ce qui est important. Amen. Ça veut dire l'âme de l'homme a été placée dans carrefour. Sommes dans un carrefour, il a combien de chemins à emprunter? Alors, il doit s'orienter dans quel chemin? Amen. Tant que dans un carrefour, il a combien de chemins? Est-ce que l'homme doit rentrer? Et c'est ça qui est pour moi, non? Alors, il tire combien de chemins? Et tant qu'on a un chemin, il y a un chemin à tout droit, il y a un chemin à gauche, il y a un chemin à droite. Bon, ce mot est orienté mototé. Amia moto oikomi ko telengana. Ce qu'il y a wachela qui au continent qui est tout droit, mais entre temps, mingi bazo qui est à gauche. Entre temps, tant baké na chemin à gauche, bakanisi bako trouver salut. Mingi pe ba okende lukola babike foko kenda na droiture, mingi bakende chemin à tout droit, mais soit que na chemin à tout droit, mais si c'était le bon chemin à droite, il sera comment? Voilà, âme nabino. Ce que j'ai esprit du monde. Et que na chemin onzamba tracé là qui prend na yote, vina yo, okukuta na malheur, na ba problème. Parce que vous êtes désorienté. Si le sambo venez nombreux, vous êtes désorienté. Si le sambo bala vous êtes désorienté. Si le sambo bota, vous êtes désorienté. Amen. Parce que le Sambouana est automatiquement soutenu par l'esprit du monde. Amen. Ce que vous êtes totalement poussé, il y a le Sambo, mais il magité, mais la Bible d'une manière, il y a maïele anzoto, il y a maïele otanga, limboli verset na maïele classe. Na mayele école yangona moni batanga cours biblique mais entre temps basambela sol bana droit ko tanga cours biblique te yangona ba bloquer bible so tuni verset tel abimisi verset tel akoyelo na ba verset belé parce que aza totalement bloqué dans l'esprit du monde. Alors, esprit du monde est le double esprit. Esprit du monde, esprit d'intellectualisme. Du monde peut-être na kozanga mayele, du monde peut-être na mayele ming et l'imboli pe Bible. Sommes à bloqué, à désorienté total. Na via, il faut ba principe boy, il faut que pesa boy, il faut que sala boy, ba cérémonie nocturne, ba côté esprit satanique. Tant que vous êtes désorienté dans l'esprit satanique, il sera totalement totalement, comment dirais-je, désorienté total. Alors quand est-ce que vous l'avez dans l'esprit satanique pour comme dans l'esprit du monde, après il faut atteindre l'esprit saint. Donc l'homme peut vivre l'âme sans esprit, mais l'homme il a le corps, la chair, l'esprit, l'âme. Esprit sans sanctification, il n'aura même pas la valeur de Dieu en lui. L'esprit sans la sanctification, pour nous la sanctification, ça veut dire qu'éviter répandre du sang. C'est lui qui a toujours évité, il y a qu'à répandre du sang, il aura le Saint-Esprit en lui. Amen. Bandekona Christo. Alors pour avoir le Saint-Esprit, ils ont un mouvement, ils ont un geste, ils ont un cri, ils ont une cérémonie. Il n'y a jamais eu de cérémonie dans le Saint-Esprit. Il y a toujours la passion et l'affection. Passion et affection.
On a voix de Dieu, de Pessimutu, Saint-Esprit. Alors l'homme sera guidé maintenant par le Saint-Esprit. Quand vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous saurez qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui. Ni dans la lobby, peu vous en avez projet belé na mutu na yote, ni on se bandoya selon la volonté de Dieu. Okosala ko kima mabete yango tata akubando tangola unanzela o nyonso banguna ba préparer pona yo. Amen. Obando ça na préjugement te que o juger moto ya zaraboy. Obando ça toujours kondima kaka tout homme ou azali bosona yo nde yo moko sans qu'on apporte jugement na vie na ye. Quand on juge, on tombe automatiquement dans la sanctification divine. C'est à tel point Batumingi bazala désorienté parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du Saint-Esprit. Voie Saint-Esprit et nganga raté. Voie Saint-Esprit et en vie raté. Voie Saint-Esprit et l'andaka n'importe quelle cérémonie. Voilà valeur ya tata sur orienté na Saint-Esprit. Le grand bino boza orienté et on a besoin livre yo. Boziango comme le la mabuku ya muke. Yango bomona so comme tanga Bible ata uke musikate comme que se retrouver na joie totale comme si vous avez beaucoup d'argent étant donné que vous en avez même pas. Comme si vous avez beaucoup de biens, vous avez l'espoir. Parce que le Saint-Esprit épaissera espoir et le aura découragement. Amen. Et on a toutes sortes de luxure et vie. Saint-Esprit et orientera motuna malte. Et orientera mot toujours au cansa tous les temps. Moli monayo mukolo kufa et kosuka wap. Parce que la mort a toujours été devant vous. Liwa et ça n'a tout le temps libosonayo. Parce que vous n'aurez même pas. Il y a qu'on reculer pour la rokima liwa. Mais vous êtes en train d'avancer. Les gens ont avancé. Et tellement quelque part, ils ont vers l'Iwa. Malheureusement, le lot année Chili a comme 50 ans à saler anniversaire. Le lot a comme 51 ans à saler anniversaire. A comme 52 ans à saler anniversaire. Mais il est dans la joie. Anniversaire, il faut le fois melamasang. Il faut bina, il faut lata, il faut lia. Ndenge ba sambeli bazo se croître dans le monde. Ndenge pe Satan azutinda ba oyaye ba disciple. O ba koya même en pleine journée ko kata moto lokola yemoko. Sale effort bolanda le sambu, bolanda iloba. Ba obligé binoter. Que ça l'a obligé pour bolanda iloba te, mais de vous-même allez-y de l'avant. Mabe mingi bayoga kanda mama je me manga l'église ngana lingina ngate mama ana besoin mulimu nebi pour un jour bomona ndé bomona bonde bozabo un jour famille beaucoup tanakuna rencontre zalaka retrouvailles zalaka kaka mulimu moto omona kinaye kuna bomona ni voilà comme c'était le cas il y a Abraham ndé Abraham ndege Lazare na riche mais Lazare le pauvre a simba makina maboko Abraham comme Moana et wap na royaume de cieux. Amen libota. Nana assure qu'un jour ce qui a longa walelo akomona bu conscience. C'est vrai. Oyi kampiko. Kinosuka. Ataba créer le baba problème. Ozonga simate. Olobite me mukolo mona muninga ko yake ngana zakina iloba umuninde na longa iloba ndenge na komi munene olanda ye. Umundenge na loba iloba na zui libala bien olanda ye. Amen. Ndenge na iloba ndenge na longo iloba na komi na musala ya bien na komi PDG olanda ye. N'est-ce pas frère? Mingi bazawana ba osela kaka
promesse ko la pesa nga na koma na mbongo ekoya mukolini. Promesse ko la pesa nga na kende poto ekoya mukolini. Yonga na mateya ya mukola lelo. Nini kotangola yo na bolingo na nkolo? Zala. Peut-être dans zala pe olengo yiloba. Kozanga bilamba. Otikaleka na pantalon mibale olubia ibaninga nga bazana mal mobimba nga penze liloba ya. Enuni singa otiki no liloba, n'est-ce pas? Baser nini tangola bango na liloba. Libala bien hein? Omoni moninga bondo tambula yeko kendo somba biloko na zandu nanzela zandu ka tantine libala pe salmi ale bakepe na fête église wana na voile côté na nzoto baby na iloba biso moninga nanga bali nalana moninga pe alobi moninga la kende ki koto kuna na jil bala ya ka pe noki ozwa base boke nando kotala kuna po kuna mabala bien zalaka kuna baumila kate kuna ba jeune garçon nyonso bakene na église na ba véhicule mais ne sachant pas que ba véhicule monsieur ya ba sanduku a sopa makela ba trois wa véhicule wana a sacrifier mili mo pas wa véhicule wana mais awa c'est difficile awa tantôt ya makolo awa tantôt tiozo ya katongo pokwa un mois mobimba na nzela ta tantini oyokite. Mais quand on a ce basé, qu'on la paix évidemment permission. Ce qui, ok, dans un mois, aussi paye les balles bien. Bokende. Mais bota la bandinga la bino Marie Magadala, Jeanne, Suzanne. Mais basé qu'on s'arrête toujours pembe na Jésus. Bino mobotu na babala ki basala mariage quand basala mariage hein? Bazwa ki mibali ya bien babota ki mais batangi bango na Bible basala fort lilo baye bien-aimé balingami marqué balingami babenga balingami mais balingami te balingami c'est dire bo balinga na basinga mais balingami ya tata bolinga mokili na biloko nyonso zakati na ya sozo lukwango na makasi eye na volonté nzambe te ekolata yo mais tango ebando ya osana besoin nango te mezoya kolo atindaka pe apesaka yango na tango na ya amen bandeko na Kristo. Cette année mais babia c'est ça la kabiso bien mais ko sunga pe babola et ko ça la plus bien ko visiter bo bazana ba prison ba comme na Bible nazaki na buloko tala kingate nazaki malade visiter kingate amen nazaki na nzala opesanga kolia mais mingi ba comprendre kate. Et que c'est la double fois plus que Sainte-Chaîne de contribuer à la Sainte-Chaîne. Ça l'effort. Le Seigneur est comme un amaboko à Batouana. Tu connais, hein? Tu ma bé? Au diminuer qu'on paie sa contribution, hein? Parce que tant que nous sommes en année où ils allaient koya, malgré 2021, ils allaient plus mal, plus mauvais. Le Sainte-Chaîne en 2021, ils allaient. Besoin le repos pour bazo que la binozu bamona ande boko dans le stade bango ba kokate lolemo ebimi bamone mboaso akimi minga ba meli pema alokanda nyoso epa ya konde konda comme na blanchissement d'argent pour na kenango ab j'ai jamais eu besoin kende ko bino tika richesse mingi parce que richesse mingi et au bota ko sambisa et au bota ba tribunal j'ai jamais eu besoin de ko bino tika ba mal na ba mal ambong banda ko na banda et kota na ba tribunal na ba procès na ba sal na ba famille ba benda na kasinga
ndeko na bino na besoin atika Valeria liloba Valeria moli Paul relation ndeko na bino atiki héritage na bana ou babotami pa na yebongo bino bobotami na molimo. Voilà l'héritage que vous tous vous avez, c'est ça. Héritage à mala wa kotonda na molimo même na famille biologique akoleka peut attendre si pa bikisi mokili ndeke sera albaki likola mutuna pesaki que cette bonne nouvelle tant que comme na notina extrémité ya mokilité extrémité ya mokili c'est quoi de faut comme partout dans le monde faut comme atina ba village fin fond même village il y en a 3 personnes il faut y vendre village même il y a Asie il faut y vendre village Océanie même village à 6 personnes na Océanie il faut y vendre tant il faut comme ba nyonso ba yambi loba nde tata ko s'annoncer amen bande ko na Kristo vivra tant que la nosaki banda na salongo wana bandi bazaki au moins attaque 100 personnes que bandeko lilobo bo vandiawa et que ça la solliciter quartier par quartier balabala na balabala na siyo ekona komi balabala na balabala parce que balabala mususu ba église est comme plein ezokende be okende basali bayoka basali bayaka mais prophète lilo bana comprendre te biso zawa baninga mususu bafungoli ka lilo baka pemben kolega balabala bi bale bakumolela na bio ese bolela bo comprendre donc zamba pesi ba o basana balabala kuna occasion ba futa ticket te baso ape moto te pour moto zo kata makolo baso bazui église na balabala bango ese ba futa ticket ba ya ko pesa mbongo mabonza bien et ça me sala église ba pesa ba offrande bien mais ba na souci mais webi na liloba ba musuba utaka musika mingi bote na musika bozi ba cash bozi ba moto n'est-ce pas na ba risque wana mais à peine 2020 liloba que presque partout sotali Angola c'est presque partout sotali na Brazzaville c'est presque partout na Brazzaville ba ville nyonso liloba c'est vandi etikali na ba village na iloba na RDC ba ville nyonso c'est vandi botande ko da bino liloba tango ebandela na salongo akala ko ba musicien de ba banda ko tal musicien moi matamo ibundama metango moi musique c'est tomboni moi libumu pe bimi mingi baya batuna kande ko na bino eyepembe ndeko na bino botami mwindi to ba biloko ba mungu abachela ye ba lukana ba mungu nyonso bébé ba mungu yango ne changer ma couleur mais couleur yango ezaka pe bien ko za mwindi za pe bien amoni bo ba simba kiloba place on a triangle wana siège mondial siège bandelia liloba na mokilo mobimba amen libota bonyoso bazaki mingi babandaki awo lelo so balukaka mbongo bazate mingi bazaki pe pressé mingi bazaki na kulukaka moyen koluka possibilité ta iloba sike bandelaki tala ba instrument église iloba pour moi ba instrument meilleur instrument mais faut botter la place en ndege zalaki wana bulenge ande kona bino siko akomi mwa mpaka ameli bota me wana kofingama kotukama balabala wana salongo bimsum mais nini nde kona bino yokate un jour ne ba pesa nano yete quartier wana quartier ba riche lilobe bandikuna vous comprenez iloba vous comprenez iloba mais les gens viennent pour vivre et commis par-ci par-là tant de botondiao amen bota malgré mingi baluga prophète faut ça la paix exposition baniba que de tili banda kona on fera jamais cela so iba yikane encore ba fungoli seli na sewan ba musuba ken na seli na se ba musuba bazalia par exemple dimanche passé bande on a vu bazaki awa na capella awa capella au sala combien de temps na makolo 10 minutes au commun à capelle église pembeni plein
Awakauka. Combien de temps dans ma colle? Même 10 minutes. Awa. Et si quelqu'un qui m'aringa, combien de temps dans ma colle? On peut pas exposer bandi batikali libanda batie batante bayuka parole mais o baninga nyoso bazale bande konde bozawana un jour boza ba futur basakoli ba futur batei. Amen bande kona Christo. Yona pour le moment na kisasa basali ba comme 1200. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Gloire à Dieu. Nabasal va passer étape un peu compliquée. 1 an et demi, 2 ans. Bazo attend moi le foot à chaque fin du mois. Mais ils doivent rentrer parce que oui comme le pays est en crise totale, on souffre. Mais c'est pas la souffrance. Basal bangi lokoso o balingi mbongo. Ils peuvent aussi quitter pour aller créer leur histoire. Tant que basal mususu va quitter ba ko sana moi magablo na bango. Bolanda bango hein. Pourtant, on va créer moi ma gablon na bango, mutatika la bête noire, la critique jour et nuit na bisika na bango konde. Amen bota. Zalaï tout le temps na écoute à Saint-Esprit parce que bato ba kendeke baso kaka kuna moni boy raconta ba médisance tant mieux ndeko na bino ayebsa ka bato amukili o ba finga ka baba ndako finga du matin au soir. Pe kaka journée te jour et nuit ba finga. Pe kaka journée mon côté de 24 heures à 24 heures. Pe kaka 24 heures te du 1er janvier au 31 de Batuka, Batiola, le chien à bois, la caravane. Liloba totala kama inyoso ezoloba mate. Nile kotangola na bolingo na nzambe. Kotu kama benjur bolumbu boloko. Tamu suso kotu na boloko pona liloba. Okotika liloba. Amen bande kona Kristo. Parce que mayeba mukili ba fabriquer na ba accusation yo kotawa. Accusation est belle amneno ba kokanga na kokota bakoya osamba ça 3 mois après azo ça l'insurrection. Mais quel genre d'insurrection? Pour faire quoi dans ce pays où devait régner la paix? Ministre universel pour la paix à côté d'une insurrection pas comme député ou PDG prophète Konde Tim ko la kufa kotika la ozala même chef du quartier mais Kito bande Kito ezana elengi makasi elengi ezana Kito elengi na chef de quartier. Amen libota. So bango ba mona kana ngo elengi te c'est parce que babaki sa bisimba simba. Nde yango na ba mona ngo kilo, yango na ba mona ngo on dirait ça ne va pas et que le gars comme député. Bon calculer ndeko na bino so poser candidature à député. Nana kozanga ku voter. Est-ce ce qu'on a posé candidature au voter noko? Amen libota. So bino boboyi ko voter même ba bateka wenze ba voter contre. Maintenant tina moko ya ki député te ko kende nango wapi? Bo batanga mapo na mbalo ba français mnene bazakona. Nga français ande kona bino sana ngoya mukuse. Bonga kende na kiti wana ko sana ngonini. Ko wele na bata français. Batona tongo pokwa bu français to kena monoko. Mende kona bino tawo kende kona wana bandu bobula ka lingala. Parce que moi tout d'abord c'est un grand illettré. Bino moko boye bela ya azanin. Amen libota. Mais gloire à Dieu même na ba savant pour acheter l'avion à côté de classe avion te. Mais muta zwaki bibende a kilo atongi yango ndako monene koleka o na ba chambre na ba étage pa chango ne balé na océan peso zindate. Mais quelle sagesse. So bino botonde na bolingo ya tata un jour na ba bateau andenge mususu boko sala yango. Oaza kuluna un jour akotika machete bokoma ba savant ba inventeur
bo bakosala pe makambo emona na miso ya bato pe otiki signe na mokili ata passe ata minyoko kotika liloba ata boile ata malade landa yawe nzambe na bomo ya kosa malade ni kobangisa bino ebola nandenge ebola ikotaki na Kongo nandenge kobima yango moko ravage no sekoya sonkola lingi ndeko na bino kene nango ndeko na bino tsala maboko pamba maboko boy pona malade no so ya nango me bapesa bino cria wa mutu ana zaki inspiré crio bapesa bino mais en tout cas mutu ana zaki mayele oyi koya donc kembisa mitem na bamboka musuba lengie bazar réunité 50 ba vendre sika mokote beke loa wana pe ko yawa tamuso ko sala même 3 mois mais ekolo lokola ba pona mi baza ba konzi baza ba élu nzam na moya sali lisangana libota ekozala wa ko telma lokola bendele pona mabota pe bivando na bango et vendelo de RDC eza vendelo yanke amelibota mabota bayanga ni sama loboko na yawe ça question est allée encore pour ne pas aller très loin. Amen bande on Christo. Suivez votre Dieu. Il vous viendra en aide sans vous mentir. Vous êtes dans le bon. Et suivez votre Dieu. La bénédiction sera toujours auprès de vous. Nguya tata isa le motonyo. Boboto na yawe kamba na libo. Botala ke vano nzam tata na batona yongo ya kozala nzam na bongo bongo ba kozala batona kino suka na ikeke. Amen.